Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début des semaines, on a vu que vous avez bien sur la poste télévisée, on a vu pour Kolanda Info Linga, la journal, il y a peuple pour la peuple. Trois fois, on a vu la primature pour la hôtel Sabino que Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a formé qui lundi 14 août 2023 n'a palais du peuple. Table ronde sur l'état des sièges Naba province Nord Kivu Ituri. Pendant 3 jours, les participants vont réfléchir par rapport à Yakimia état de siège Naba province Oyo bas détail Bolanda Yango dans l'édition Ezali Kouya. Dans ma solo mosso c'est que simba que moi namboka donc sur Kambale à Animaki Weekend et l'équipe café panafricain Nastemia panafricanisme face au changement de mentalité nyonso et les cas qui na siège na bango ya nouvelle dynamique Congo Oyo ezwami na commune Yakasavubu ba détail pa ya Nadine Assonape Fabrice Lundobi. Le panafricanisme face au changement de mentalité yangonde ezalaki thème ya café panafricain oyo mwana mboka Don Rich Kambale cadre na parti politique nouvelle dynamique Congo oyo ekambamaka epa na ye moko le ngunza rassembleur honorable Papi Montezolo bosengeli koyeba ke café panafricain oyo ezalaki na 4 sous-thèmes mokoka epai wapi ba orateur ya ndenge la ndenge balekaki pona ko décortiquer yango kitoko. Premier intervenant ezalaki nde yemoko Monsieur Don Rich Kambale oyo alobelaki le panafricanisme face au changement de mentalité. Deuxième intervenant ezalaki maître Ezaï Ngala Mulumbe ye alobelaki attitude panafricain face aux échéances électorales. Monsieur Christian Louzadio ye alobelaki le panafricanisme face au management. Yemoko, le Ngunza rassembleur, autorité morale, ya nouvelle dynamique Congo, honorable Papi Montezolo, yende a clôturaki parmi ba orateurs ya mokolo. Et pas yuapi alobela ki vision panafricaine ya nouvelle dynamique Congo face na ba enjeu politique de l'ère. Oui, évidemment, biso yebi ke idéologie na biso ezali panafricanisme progressiste et que nakati ya eloko moko kaka nakolo bana bukuse eloko totei awa ezali bolingo.
bomoko pe kosala makasi poto kwa kozala préparer soki lobi tozwi makoki ya kozwa ba responsabilité na kati ya l'état congolais tozala ya kokoka pona kokamba mboka. Monsieur Don Riche yepe nanga munaye abakisa kiboye. Organiser café panafricain oyo na bitu moko pona ko conscientiser population na biso. Biso tozo espérer obtenir confiance ya bahabitant ya Kasavubu pona maponomi oyo zokubongisa mozaboya. Po simbake na suka na nyonso na même occasion secrétaire général adjoint ya ND Kambuta Zola Simba asalaki présentation ya ba candidat députés nationaux pe provinciaux na bango pe bosengeli koyeba ke baje ya question réponse ezalaki. Namasolo Mosusu Bosenga Kosimba que président ya Union de Patriotes pour la cohésion nationale Jean-Claude Dumbi akitaki na quartier Mama Mobutu pe na météo na commune Yangalima pona ko expliquer vision na ye na base na yo bazalaki kozela ndenge Stéphane Skandena Nathalie Kaila batalisi yango. Awa tozali na cité Mama Mobutu na commune na Mongafula. Président ya Union des Patriotes pour la cohésion nationale Jean-Claude Dumbi akitaki ye moko na terrain kaka ndenge bozali komona na supervision ya monsieur Kevin oyo azali président communal ya UPCN kuna na Mongafula. Chouchou ya Lukunga soso ya pembe Jean-Claude Dumbi azwaki nanu ton ya ko expliquer bana cité Mama Mobutu vision ya UPCN oyo ezali ya développement kolinga pe ko soutenir bana ya mboka bazala autonome mingi ba oyo bazali na batalon UPCN bazali wana pona ko appuyer ba projet na bango awa ayaki pona ko concrétiser vision yango elongo na ba mama oyo batekaka deja mapa basala kabaji pe ba yaourt na nzela ya UPCN bakoma autonome Jean-Claude Dumbi azali vraiment soso ya mboka ya solo boyo kandenge a expliquer. Ngai kombo na ngai eza soso pembe. Soso pembe ezali na babiloko mibale. Ya liboso ezali soso. C'est pour dire que ngai nazali mwana ya Lukunga. Nazala Lukunga makambo na ngai nyonso tu nasala kango na Lukunga kati na batu na ngai. Nalamukaka na batu na ngai. Nakendaka musala na batu na ngai na kolala kaka epai ya batu na ngai. Azali ko travailler sans retouche awa ayaki na quartier météo na espace Mama Lili kaka na même exercice. Si boyebi tina nini tozali kati na esika oyo. Tina na biso ezali ete bandeko na biso ngai elongo na ba oyo baza ko accompagner ngai bo pousa biso bo tombola biso to kende wapi epai ba décision ya makasi ezomaka mpona mboka ba décision oyo ezomaka mpona bomoi na yo mpona bomoi ya bana na yo mpe mpona bomoi ya famille na yo mobimba. Alors bino nde esengeli bozala ba auteur ya ba décision oyo ya bomoi na bino makambo oyo ya kosala ete batu misusu bazwilaka bino ba décision to batu misusu badeside mpona futur na bino esili. Ezali nango facile pona bokoma na UPCN ya Jean-Claude Dumbi boleka na avenue Isangi numéro 277 na commune ya Lingwala wapi epai siège social na bango ezwami. Coordonnatrice, il y a les amis de Jamal à Salaki Carnaval Mokolo ya dimanche 13 août 2023 na Binza Ozone P a expliqué qui na base na ye vision ya parti action pour la reconstruction et le travail n'engé na dina sona na Fabrice Ndon Bataxian. Kayen susu ya bola pe espoir ya banangaliema baza vraiment la raison yena ni mwansi ya mayele mwasi ya makasi Jamal Ukenda membre na parti politique action pour la reconstruction et le travail oyo autorité morale nango ezali bongo sénateur Michel Kaninda bana Lukunga bosengeli koyeba ke Jamal Ukenda asangisaki plus de 900 membres ya association na ye les
amis de Jamal Oukenda oyo babandaki carnaval na bango kitoko avec impact pe idéologie na sukamir ya régie des eaux kuna na binza ozone bakendaki yango malembe babimaki na DGC korta bazwaki route makoma oyo point de chute na bango ezalaki na salle de fête Fatoumata kuna nde eyindaki mabe batu batondaki lisusu na ndenge ya kosakana te esika ya kotia lokolo ezalaki te na occasion susu ya bwala Jamal Oukenda azwaki maloba pona ko expliquer babasi na ye vision pe idéologie ya parti politique na bango ART na sima babasi ya Jamal Oukenda basalaki ba témoignage ya ndenge na ndenge na bolamu nyonso oyo mwasi ya makasi Jamal Oukenda asalelaka bango. En tout cas bomoni bino moko ndenge to banda tongo ti sikoyo tozotambola na babasi na ngai tous les 21 quartiers représentés. En tout cas message ezalaki moko mpona kopesa bango bayebake honorable na bango candidate na bango na provincial Oukenda Jamal Suswa Bwala na memeli bango message que dès aujourd'hui naza aligné comme candidate na provincial na commune na ngai ya Ngaliema. Bosimba la kanza pena lolendo nyonso ke Jamal Oukenda aza candidate provincial na ba élection ya décembre 2023. Mwanamboka Joseph Kinkela cadre ya CEDER azalaki weekend eleki na commune ya Kisanso pona kosolola na base na ye pi ko implanter ONG na ye omes na ndenge Christian Kiangebe ni pe effectivement minye batalition. Weekend ezalaki chaléré na quartier Amba mingi penza na commune ya Kisenso pona descente ya oyo babengaka Meka Okangama Joseph Kinkela ayaki na cadre ya sortie officielle ya ONG na ye Omes Nana oyo ezalaka déjà kasi ezalaki mbala oyo implantation na yango na commune ya Kisenso ndenge kaka bozali komona courant des démocrates rénovateurs CEDER na mokuse parti cher ya Jean-Lucien Boussa oyo mwana mboka Joseph Kinkela azali cadre bosimba ke tumona ki pe ba cadre ya ndenge na ndenge bazalaki wana pona compte ya parti politique babengi CEDER kasi parmi bango tomonaki bongo secrétaire ya fédération ya Moamba Lucien Kosa oyo pe azwaki maloba pona kolobela idéologie ya parti CEDER alobelaki soutien na bango CEDER et pa ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azangaki pete kolobela ba réalisation ya Jean-Lucien Boussa Mabeke Maswa Mondele Moindo oyo azali kopesa bango esengo na gouvernement moma ezelamaki tango Meka Okangama Joseph Kinkela azwaki bongo maloba pona kolobela objectif ya ONG na ye Omes Nana oyo ezali ko prôner bien-être ya population message na ye ezalaki bien accueilli et pa ya bana commune ya Kisenso oyo bazangaki te kolobake ba ko soutenir ONG oyo Omes Nana bosimba ke orchestre ya ndenge na ndenge ya commune ya Kisenso bangonde ba agrémentaki weekend oyo pona kolier utile à l'agréable ndenge kaka bozali komona na suka ya milulu yemoko Joseph Kinkela Meka Okangama apesaki ba précision objectif na biso pona ONG na biso tolingi tozalanda bandeku ya Kisenso po tomeka ko palier pona komeka kotala o tokoki kosala ensemble na cadre ya ONG oyo baninga musu basali o bakoki te o basukisi pete biso tokoki pe ko aider po tomeka ko faire sortir commune ya Kisenso na mwa makamusu ya mike oyo izotungisa bango donc tokomeka kosala mo effort ensemble na bango po bameka kolakisa biso tokoki kobandela wapi tokokende wapi pe tokokosuka wapi donc soutien na biso dans un premier temps yango wana tolingi tozala na bandeko ya Kisenso tozala ensemble de manière que tomeka kotala biloko etungisaka mwa mingi bosimba ke cadre monene na CEDER Joseph Kinkela Meka Okangama azali pe candidat à l'élection provinciale mingi penza na commune ya Kisenso yende alobi mbala oyo kilo ya Kisenso na mapeka na ye. Mwanamboka Victor Bosoku a clôturé qui week-end et l'équipe deuxième formation et deuxième édition il y a entrepreneuriat il y a ba jeune oyo azala ki bongo parent denge Edi Imbanina Michael pour cette bataille. C'est un bon projet. Babosa na ka source pe kolo idéologie te dit
Congo Mobimba yebi que Victor Bosoku et Kaka, les leaders des jeunes, yende kolo histoire ya formation entrepreneuriat et pas ya ba jeune. Talatina na qualité na ye, ya nzambe ya ba entrepreneur, préparé ya deuxième édition, ya formation gratuite. Ya 5000 jeunes mokoka, na oyo eteli entrepreneuriat pratique, na ba domaine ebele, ndeye moko le motivateur de tous les motivés, Victor Bosoku et Kaka, ayaki ko encourager ba jeune awa, na cérémonie oyo ya lancement officiel, ya formation oyo. Boye Victor Bosoku et Kaka, akubisaki bongo, ya engombi ya ba jeune, oyo bazalaki na salle ya kokembisa boule na masolo entrepreneuriat. Ba jeune bakoma ba autonome po depuis mokili ezala mokili. Moto ate moko te akoma mvwandu to pe moto ya mbongo na salaire na ye. Victor Bosoku taki ko encourager bango bayeba ko défendre ba projet na bango puis ba kota ressources na ba centre na ba différents organisations pour na ba sa la souscription pour na édition o ezako ya ngamo na za parrain pour mon ba projet na ba financement na ko mema ba partenaire ya minene pour na ko exécuter ba différents projets. Mo bangi na message ya mokwake à l'endroit ya ba jeune talatina ba organisateur ya milulu talent d'entrepreneuriat apesaki mokakoswa na accompagnement oyo pe parrainage à Victor Bosoku. Présence il y a monsieur Victor Bosoku est très important. Pourquoi? Au moins nous sommes tous azola qui sont là et mon fois un exemplaire. Au-delà de ce qu'il fait, au-delà de nous ça là à solliciter qui peut adopter bourse de formation gratuite dans ma jeune. Parce qu'il est le parrain de cette formation. À l'INIP à son bilingue base de formation gratuite et puis il y a un projet nini au bajen va créer à s'occuper de financer parce que à ça la déjà na ba édition sur tout ça là. Qui dit bakutu te bilenge botelema pour lokola ye mokokolo histoire Victor Bosoku et Kaka les motivateurs de tous les motivés ayaki awa na milulu oyo ezalaki bongo pona ko lancer message fort que bakala mingi te Kinshasa et ko vibrer na rythme ya nouvelle édition ya école des vainqueurs oya kumbelaka oyo etalaka mingi encadrement ya ba jeune surtout epesaka financement elenda po bakoma ba autonome boyende ezalaka. Je donne $500 pour préparer votre projet. Maître Chilenge Christian à Animaki Weekend et l'équipe conférence de Banatem, il y a les enjeux de développement des Kindé, Ndenge héritier Mapinde Mina Igorting Batalition. Weekend eleki église KDC Kindele oyo ezwami na commune ya Mongafula ba sepelaki na ndenge ya kosakana te pona mobange na conférence débat ya kafu oyo mwana na bango maître Christian Chilenge animaki yango tem na yango ezalaki les enjeux du développement de Kindele topé ilali koluka ndenge nini quartier Kindele na commune ya Mongafula et koki ko se développer bosimba ke matembele ya simanda ku mwana na bango mokolo mabele ya Kindele na commune ya Mongafula Christian Chilenge ayaki wana ayambamaki na ndenge ya kosakana te nyonso elekaki vraiment kitoko ba mama batata bilenge basi pe bana ya quartier Kindele na commune ya Mongafula bango basepelaki kolobake azali mwana bango singa ya matembele boy tempe esepelaki bango pamba te débat ya kafu ezalaki epai wapi balobelaki makambo etali érosion makambo etali banzela makambo etali sécurité na quartier Kindele na commune ya Mongafula nyonso elekaki vraiment kitoko maître Christian Chilenge alakisaki bango vision na ye pona oyo etali développement ya quartier Kindele ya commune ya Mongafula mingi penza na circonscription électorale ya Lupunga ayambamaki vraiment kitoko pamba te azali moko ya cadre ya Alliance des Congolais acquis au changement parti cher ya mama oyo atondi mayele Angèle Tabu Makusi na suka ya milulu yemoko maître Christian Chilenge apesaki ba précision na micro ya Info Lingala yango tu wana ba tour ba décider que bango pe fo ba bimisa mutu pour que ye abandolobela makambu o etali bango directement bana Kindele donc ngai nazali ndenge bango moko babengaka ngai matembele ya simandako
Donc en tout cas naza moluta te naza donc oyo base na ngai ndenge mokonzi ya mboka alobaka fo ozala na base yango eza na kindele. Bosimba ke bana nyonso ya quartier kindele na commune ya Mongafula basepeli na weekend oyo masolo babeti elongo na moko na bango singa ya matembele mwana solo ya kindele pe ya Mongafula oyo akozala candidat na l'élection ezali koya mingi penza na circonscription électorale ya Lukunga. Bana ya kindele deja balobi bango nyonso na sima na ye pamba te yende amemi mokumba na bango vision na ye eza kitoko. Namasolo ya honorable Neron Boumbou, Bosenko Kosimba que délégation et structure na Kombo ya galaxie de jeunes de confession religieuse ba visita ki weekend et l'équipe ba atelier ya fondation Neron Boumbou na quartier Bikanga na commune ya Kisenso denge héritier mapinde mina la dizaine protection. Attitude ya église liboso ya ba asso ya séduction ya ngonde ezalaki thème ya conférence biblique internationale oyo apôtre Adelar Bemo organisaki kobanda mercredi 9 août kino vendredi 11 août 2023 na quartier Ngilima na commune ya Matete na ville ya Kinshasa. Azalaki empêché honorable Neron Bungungu oyo azalaki invité de marque ya culte oyo ezalaki ko marquer clôture ya activité monene oyo azalaki représenté na délégation moko ya makasi oyo kambamaki na chef ya bureau politique na ye ya Mbamba Kilenda Samuel Kumba boye mwana ya CAC Lembagar na commune ya Kisenso na célébration oyo apôtre Bemo katina au délégation yango a remercié Kinfu Mwabanga moyo pour na ko contribuer na organisation ya événement oyo kaka na occasion moko asengaki na Nzambe ayeba na ko aider ayeba na ko occuper ba fonction politique ya makasi pe a continuer ko servir libota na ye na tina wana Mosel na Nzambe munene a exprimé ki pe gratitude na ye et pa ya meilleur élu ya ville ya Kinshasa na ndenge a honoraki église pe atindaki ba membre ya bureau politique na ye bayeba na ko représenter na fête oyo monene ya bana na Nzambe oyo se clôturaki na climat moko ya malamu. Apôtre Adelar Bemo elongo na ba nyonso ye a invitaki bakabwanaki na ambiance moko kitoko ndenge bozali komona. Venez. Si a ateli ba client Airbus A320 pour notre chambre, on n'a pas condition kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodikoko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele
ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, c'est mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Simba ke Congo pour Christ CPC na mokuse elongo na évangéliste international Jean Oscar Kiziamina Kibila o bazaka organiser bongo mobange na campagne d'évangélisation na Kinshasa ko banda mokolo ya le 18 kino le 20 août 2023 bolanda ba détail. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar à lobby. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Ah! Pour la CPC 2023, Ghana Zangate. Olinga kabasa patu ya kitoko esika eza semoko na 7e rue Lumete Petit Boulevard et pa iwa pokuta papa griffe ode kosala basa patu ya kitoko ndenge héritier mapinde mi pe garting batalisian. Papa sinangai eutako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete. Toki na premier ministre ozalaka na yo na Nize oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que Azali a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Gentili Mobila. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentili Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au monde. Il dit que ma politique, peut moi, ma mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a vu on va devoir dans la salle ce qui était le bois dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adora Kekele pour mon la présence de la salle dans un bien organisé
nasala mikanda nyonso oyo ekosenga leta lobi koto soutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa oyoka yango papatrice mawa ngoba biso mama te oyo basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala kosala fete obia bato nyonso na fete nataka apesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola eliki yaka na odimini yango koma lokwa emoro ekoka yo oza na oyo lokwa emoro olingi koma bolide lokola eliki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaka ebate eza te Oyoki, adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela! Nebi ke bozali ke belel boso ba poste téléviseur na bino pona kolanda info linga ya journal ya peuple pona peuple to komina suka ngai motro tani mikolo ezali ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi